bato ba déplacer. Bandeko biso nyo soleil tozaka na Congo. To bandeko mona keza normal ba kure kendaka bosombi makala, bo bandiko lamba. Après fin du mois ale ba elibino facture, bosomba kina no makala, bosomba ki ba bougie ba torche ba chinois po bo mona place bo lala. Fin du mois ba elibino facture ya courant na mai bo futi pe bo continuer na bino vie. Biso tout oyebi to bandeko to bando trouver en normal, pas to zaki na to déplacer te. Na ingina lo baka na mutu moko po batu ya Afrique mikolo no comprendre bango te batu ya Congo wana. Batu ya poto surtout ba mama basi ya poto. Ce qui peut baloba nini? Ce qui peut ba malili ya poto ndezo beta bango mutu moko malili ozo bete awazate. Ezande bolingo ya mboka wana. Omoni lero omoni différence. Ya mboka mususu. Ndenge bazuaka ime ndenge bazuaka ime na valeur na komona makambo eleka na mboka na biso atoza babo koloba soki batu bayaka koloba c'est pas que on est contre qui que ce soit non toza contre ya régime on ne respecte pas l'humain au Congo bande konanga na comprendre mikolo te boko mo finga ba mama ya poto wana bazangi nde eloko akosala baza ba femme seule et puis omona bana basi ba ofinga baninga na bango basi baza na poto po baninga na bango basi baza na poto bazo linga bala kisa ke change mais faut ça le mazana zo no mai nazo ya oyoka bango ba mama ya poto mitu edoka bango awa mutu adoka mutu awazate po oya adoka mutu awokoko fungola kamera te po abanda kolobela mboka na ye mutu adoka mutu ako kuta na ni ko intervenir na ba video te mutu adoka mutu to yebi place ba bomba bango na mboko bozo na comprendre elo mo te congolais to yaka ko regretter ka na suka si on savait momoni makambo ya division o bazo kotse la bino ke boyi na bandeko na bino bazaka na poto po ba mitu edoka eza ndenge ako séparer bino quand nous sommes séparés là eloko ke bonga na mboka wana te si vous voyez aujourd'hui rien ne marche dans notre pays parce que tozaka à mon côté la place où les gens ne sont pas unis eloko e marche akate omona peza lelo na landi mama na uti musana landi mama moko azolo ba peza ke ba mama ya poto wana bazanga nde eloko akosala bazo finga na president mboka iparo bazolo bela mboka ngoni ni balobela kana ko finga makambo ya ba palestinien wana esali nini boyoki kamba moko bandi ko loba poto yebike na mboko eza so boyoki ifo bo loba eloko batelemela kango na débit balobaka nzete po obongisa ye kozela te ke ekola po lero kokauka soko lingi kobongisa katani lero toyoki ke makambo ezo salema bazolinga batinda ba palestinien na mboka moko boeza na bagere mboka wana ekabwana batu misusu ba voter kutu te batu misusu ba monana no courant na miso na bango te baza na Congo balabala ezalaka te ko moko ezalaka te ba ko bakisela biso ba palestino ba longola bango na mboka na bango ba otia bango na mboka na biso to a culture moko to culture moko te religion moko te couleur même ya peau moko te baya kotiela biso bango tozo bate na intérêt nini batu soki balingi koloba batu ya poto bino ba mitu ebeba ba mitu edoka bino peza tozo comprendre bino lisusu te siko bino batu akisa nde bakomi batu ya malonga koleka ba mama ya poto basi ya poto mitu edoka et puis oka voya mwasi nde azoloba bongo ke basi ya poto mitu edoka po bazolobela mboka na bango bande konanga na loba mukolo bo déplacer bo fandi na mboka mundele bo fandi na mboka droit de l'homme salaka oyoka pasi po na mboka wana batu bele balobaka eza kutu po na bango moko te po bango bafani deja awa kure kenda na okiosa la video o ti lobi na tongo bo mona place pe kure keite na okio beta video oyo banda se oyo ti tongo bande konanga kure okete nous voulons que ba condition pe ya moi ya ko respecter mutu eza na mboka na biso yango moni to yaka koloba
Hein? On combat le système. Baso combattre mutute. Po bino bozakana ki fona kwiti. Congolais mabe na ezanine. Congolais azal. Ne ango boni mboga na okyo bongate. To votaka batu par rapport ya Kabila. To votaka to luka to linga kaba président na ba je sais pas banani par rapport ya azanoko nanga. Ndeko na abali leki nanga. Do to linga kamboka to linga batu to lobela ape batu. Ba mama ya poto bozo finga lelo ke baza ba mito edoka bango baza kutune soki botali bi baza pene intérêt penza mon côté so baza la kaba doki ndenge bo loba wana me bo kyo lobela Kongo te me bavandi na poto ndenge nazo loba na kyo loba ti lobi na tongo kurana na okete e okete ba condition bino bo vivaka nango na mboka wana nde tinda biso to fongola minoko to loba parce que vous êtes nos sœurs vous êtes nos frères. Oh bino bo vivre na 21e siècle mboka mo ko vivre modèle bino bo vivre akuna te kureza la raté ma eza la raté mais bo futa ba facture fin du mois ba tu as déjà le kaba le kande na lupango ayeko zo mbongo ngwati na poche na et loko il fallait le kana caisse à l'état. Quand les gens parlent exacte que bazange lo ko sala bozangi ndelo ko sala bo sala ka kuna te o mona pe mutango etikolo auti pe ko lo babongo abengi pe mususu mutapoto atindele mbongo yo ka esi ba mbongo na to tinda ke utaka wapi. Yango de tinda biso to koma lokwa mabomo epesa biso kanda. Yo se mona mundela tindeli mutumbongo. Bango batinda atindela nani? Na ba mwa salaire ya mike to zakana ngo to tindela bino kapena na ba mboka wana. To leisa ba mama, to leisa ba leki, to leisa ba famille. Kasi iko pesa ka kanda. Mais pourquoi chez nous ça ne marche pas? Et là ko tinda basi ya poto ba lobaka yango wana. Po besoin ba charge peut-être yo ozana mwa musala na mais ba tebele bazana misala te. Biso tozana bandeko bazana misala te. Il faut yo tinda mbongo à partir de awa. Siko soki omoni eloko moko bezo marché te. So fongo les caméras au lobby, bino boye wana, baza badoka, bazanga nde eloko akosala na poto. Bino kesi penza muto okova na poto azanga eloko akosala. Awa misala ezalo okoza nango mibale misa to ka ndenge osepeli. Batu bazolo ba parce que na amour ya mboka wana. Batu bazolo ba parce que na mabezo eleki na kati ya mboka wana. Nde tinda batu bazolo ba. Na kibo moto penza bo fungola penza nzoki penza bo réfléchiraka. Vote wana esala mina Kongo wana bo si bo mona ngo na mboka nini. Élection il fallait ça la journée moko esali 4 jours soki 5 jours. Batu ba lo baté pour baza batu apoto badoki. Hein? Donc besoin qui fana kwiti bo memango na mboka. Et ça normal tem? Batu mbazala ka ba fane ya batu, mais c'est pas normal. Batu ya poto bona ba oloba bazolo ba pamba te bazolo ba parce que ba condition bino bo vivre za yango te mboka wana eza na balabala te mboka wana eza na courant te eza na terrasse te eza kana mai te eza na ordre te na eroka neti komi ba air nini onano soki eza air nini na 16h50 wana tala ba embouteillage owe ba place o lekate mboka ngo ya ndenge nini okyo beta 10 ans na poto ozongi okuta même embouteillage change ate. Mukoni bosi mona bazwa décision no kenzela oyo ekomi na bambouteillage ebele ndenge mobutu abando sala ba ministre bo sangana to étudier no eloko ni tokyo sala pour que embouteillage esila bomona ngo wat bomona ngo sala mana mboka biso sala mate. Mais vous acceptez de vivre na vie moko on dirait ba esclave ya mboka na bino moko so batu baza na poto bazo mona ke mais batu lokola biso na bamboka na bango baza na ba mot à dire bazo vivre bien mais pourquoi pas nous. So batu balingi ba lobela bino eloko wana bolobi bango ne bakomi ba jaloux na bino bazande ba jaloux bazande ne eloko te bozangi nde misala yo kesi peza wana poto mutoko zanga misala osala lobo lingino kovanda na ndako misala eza bodoki yo se mona mutu adoki na poto ayaka kosala ba live mutu adoki ba kotie na ba place ba bomba na poto wa mutu aliboma za kalibanda te ba eza na place ba bomba bango. Quand les gens parlent parce que ba mona souffrance na bino batu ya poto bazolo ba pona souffrance na bino mutu avandi na poto ko lo bana on s'en fout avandi na bino moko bolingi ni bafandi na bino. Pourquoi balobaka médias ezali quatrième pouvoir? C'est pourquoi les gens utilisent les médias là pour na ko faire écouter voix na bango na monde. Hein? Bon ezalaka bo ki fuite ya sipsio moko we bo ufo bolobelango baki ndo pesa biso ba palestinien ndenge ni soki batu balobi ndenge ona bazo loba mabe batu bazo sekabino na buzo banenge bokanga minoko bazo sekabino po balobi ki bolingi bozo ba palestinien nana ngwa lobi bazo sekabino
Donc Congolais vanda akangaka munoko nye ndenge batu ya braza bavanda ale président so sala kane makamune batu balobate. Non. La liberté d'expression c'est ça. Mutu lobby nini naye yo vandi na Congo yo monike il faut fatia zalawana. Mais mutu mususu okyo zane libanda azomona ke condition obino bo vandi na fatia ngo eza malamu te. Mutu ali alobi esali nini? Nde akomi ennemi ya Congo. Do Congo ango ekomi na bakolo nango. Eza ya biso nyonso mutu azana droit ko pesa avi na ye. Bino bo prouver biso na makambo bomoni ebongisi ko. Bolo baka Congo ebongi Congo ebongi. Mais le bosa ba video mona kukure ekei bo to mona bino esute. Bomona bolimwe bokomi na kati ya molili kure ekei. Siko le bozo sa biso ebongi. Bo prouver biso ke ebongi. Bo senga biso isu ba mbongo te. To mona ke bo bongi sikuna bokomi pe ko vive na ndenge na bino ba embouteillage wana ezanga mitro makolo wana esili. Hein? Mais l'air tozo mona ngoto loba kakat. Bongo ko lobeza ko finga mutu. Mboka ni nango batu ba okyo lobate. Awa na mona batu ba vandela ka ba konzi. Ah bazo lobela bango. Congolais mabe na ye a semisa ke loko no so komisa ka mutu lokola monzambe. Babilo ko na bo pesa nango kanda. Congolais bi ko matisa mutu. Congolais ye moko azwa ka valeur na ete. Mais à koki ko pesa mutu valeur au fandi moko vando zo mitu na mais c'est pas possible. Congolais soki andimi mutu na mabenyo so mutu wana okime me ko lela e bana andi mango. Kapo amatisa ka mutu wana apese va il faut bo respecter kapa tuté bo zakbino ba tia poto bo ba respecter banani soki makambo zo bongate. Bato bazo lobela régime batangi komba mutu te. Batubazolo ba souffrance za na kati ya mboka wana. Les gens souffrent au Congo. Soki yonde konango za na mwa musala na oyo mama ozolo ba kebasi ya poto baza ba ngonyo so maboma yango bazo koloba bazanyi misala. Soki yo kenda musala yo zo akope na yo toki mobile no aza soki député mais yo zo lia. Et c'est ce qui est mal avec les Congolais. Soki aza bien ils s'en foutent des autres. Ba bien comme ezala ke suna Congo te. Ba terreau bato bando kende ko kutala foot kon ezala ke sute. Bo somba ngo ba député bozana ba 21 000. Bosomba botia ba locataire botia bosomba botonga ba nini na bino botonga ba appartement na bino botia ba locataire mais ba pauvres gens au bazan et l'autre côté ba tuba lobela bangote que les gens souffrent au Congo yo kapo uzana jeep na yo mobali no aiba ka mbongo ya l'état bozana bino bien ale Congo e bongi batika biso jalousie ndezo sala bango mutu apoto pesa yo que la bino jalousie bozala ka sérieuse le bolo ba bilo kwana. Et puis ce sont des femmes qui viennent humilier d'autres femmes. Oh, d'autres femmes là, bah, sengi bango eloko moko te ba lo belande mboka. Que mboka eza bien te. Modèle na bino ya vote obosali na Congo wana. Vote obosali na Congo wana. So batu balobi basali mabe. Est-ce que ba fingi mutu ba lobi bongo? Ba lobi pour que prochainement bo bongi ça. Vote ni nango élection ni nango esali 7 jours. Et puis, ils ont côté musu batu ba voter, mais bozolo ba mboke bongi. Mais je comprends rien, moko. Beaucoup ma bafana kwiti, batu mi baboza bafana kwiti, mais bino de bo souffrir. Ba maman bo finga ke bango baza bazo ba bavanda na poto, baza mayele te, mais bango baza courant bango kenda te. Soki musala pe ezate social pe tie les mois 600 na allié pe. Soki bazolo beza par rapport na mboka na bango. Et là comme Congolais za kana ngote, so mutu akomi na niveau ya kofinga. Il faut se poser question. Ndenge nini akomi wana? Par rapport à Kanda, pour besoin comprendre l'autre côté. Maintenant, c'est parce que ina ina boke tu pour afingaka. Mais botala pourquoi aboke tu afingaka? Bo moni ango. Batu mobiba baza inconscient. Tellement comme ça. Et courir que kasito sala ndenge nini. Non. Avoir du courage c'est votre droit. Avoir l'électricité dans vos maisons, ça pas droit na bino. Parce que vous foutez à courant à la fin du mois. Snell il faut payer Sabino Kurawana. Vous avez un contrat avec Snell, il faut payer Abino Kurawana. Régime de ce fois payer Abino Ma, il faut vous foutre à la facture fin du mois. Ce bateau beko le bango, bango ba lakisaka nini, bako moyo ke la biso ka azua, bato bazana poto bazo ke la bino na kishasa azua. Ah. Bande konanga boko linga mboko na mukolo bo déplacer. So ki o déplacer akoya ndenge boya ko kangi ba photo na tour de fer puis ozongi olobinga na zaki na parité. Lero vandi na mboko tal ndenge ba système ya mindele fonctionnaka. Oyoke la Congo wana mawa. Oloba pourquoi chez nous ça ne marche pas?
et qu'on révolté au biso tout au banda qui ko na ko vive na Congo c'est normal les toye na mboko amde comment on respecte un humain. Comment on se pose la question mais pourquoi chez nous il y a pas ça? Pourquoi chez nous il y a pas? Pourquoi chez nous on ne respecte pas les gens? Yo si on a mboga mutu ke tuti mutu ba tutu ba bandi ko filmer ba filmer puis mutu ko longola mutu e be wana azate e ko beta ta 4 mbosi mo mona ngona poto parce qu'on respecte même si mutu akuf même cadavre il y a humain on respecte. Beaucoup banda ko filmer ambulance ezalakate balabala ezate et loko nyonso ezate mais bozo lobaka ke eko bonga mais quand vous dites que eko bonga bozo bakisa bambula bozo koma na ba 40 mutu azana 40 eze pa bango mais azo bisa eko bonga azo akofinga bato na ba commentaire mais mutu azo loba alobi te ke idole na yo alonga wana abongisa c'est ce qu'on demande. Omoni ba conflit bo komo ko tango boya ko finga bato apoto ba mama apoto bazo finga fachi obike congolais te na ebite nani aloka biso bolingo sko boko taba conflit bino na bino obike bato bazaka ba malin basalaka pour mieux régner. Il faut diviser. On vous divise tout le temps, vous comprenez rien. Tout le temps, on est en train de vous diviser. Est-ce que bino ndenge bofani na Kinshasa na ndenge Kinshasa mbongo Congo na bino bomona Kinshasa mbezala Congo mbezala ka Kinshasa wana. Ndenge bofani na Kine na bino wana. Est-ce que bo yebite ke ba côté mususu ya Congo bitumbeza? Est-ce que bo yebite ke zana bandeko na bino mususu ba voter te? Est-ce que bo yebi ke recensement salemite ba sali vote par rapport à quoi? Bo est-ce que bo yebi angote? Nyoso wana bo yebi. Mais bozo ofinga ba mama poto po bazo meka ko expliquer bino ke mboka biso to vandi ba sala makambu boy. Pourquoi chez nous il y a pas ça? C'est ba mama na ba yekolo ba bongo bo bandi ofinga bango ba longba kuna ba femme sele bazana ni na musalate ndeko nanga yako vanda ka inane na poto otandenge système et fonctionnaka tu vas te révolter. Pourquoi mboka biso ebongate nati ata voix nanga peut-être il y a une personne qui peut m'écouter on a même peut-être qui ko aider yepe a loba lobi pour que un message leka et là quand on vit na Congo eza vite c'est notre pays to linga kango yango moni tozo ya koloba makambo zo leka na Congo eza vite les gens ne vivent pas comme ça Si kobino bo linga ese réaliser nde batu baya koloba makamba Palestine toyoki yango na ba radio ya mindele toyoki yango biso nyoso soki okoti na Google okutango ba to landi yango biso na ba radio ya mindele siko molongi batu ya poto ba lobate bazela ese réaliser baloba ke eloko ba telemela kango dès le début pour que ba konzi baye ba soki ba konzi baye ba ke les gens n'aiment pas ça to sala ngote. Bakomi goloba bazangi eloko ko sala bazaka ba femme sele bazana ba stress mutu azana stress ya wazate mutu azana bino normalement des fois bozana stress makelele zalaka lokola bozana kati ya libulu makimboka mobimbeza makelele poussière partout salité partout ba poubelle partout bozo tambla pe likola ba poubelle bozo la pe likola ba poubelle bino des fois bozala liboma. Mutu apote ozana stress par rapport à katala banda tongo ezo neige banda tongo tozana bakanja banda ko bimi na okoti na mutu ko ke musalo zungi na ndako ba neige zo ko ya depuis le matin c'est comme mutu a stress yango ka mutu wana yo kuto ofandi na poubelle o vivaka likolo ya poubelle ozana stress te c'est comme mutu a vandi place neige zo ko ya banda tongo yes kondo omoni ka zana stress non azo linga ka ba condition to vivre awa eza la peine mboka na biso respect ya mutu respect ya humain. Tofuta ba facture na Congo kuna utiliser courant 3 comment on a 2 semaines courant za la raté mais bo futi ba facture. C'est ce qu'on vous demande de se réveiller de dire que non. Parce que na bato bazana pouvoir ceux qui bino bo bisi bango non ba ko changer. Mais bino bo koma ba fana quit. Ba simbisi Congolais za so ba simbisi moi 100,000. Azo mona lokola ba koko ne ba okuta ka 100,000 wana. Ba okuta ngote. Et loko héritage ya malamu ko pesa bana na yo. Ezalika mabele eloko msute eza mabele ya momoni mundelo kyo boma epo na mabele na e
Mboke kabwana déjà kune katana tibino bo voter batu msu ba voter na Congo wana te. Mais tellement batu mbele batu na bité ba Congolais bele ba kuma lokula soki nini soki pe ba zodo na ba sela bino na Kinshasa nde sala bino mitu. Boye bateke bande ko na bino msusu. Batu mbe batele melaka bande ko na bango te. Batele mateke no pona bande ko na biso to telema boza kana ngo te. Soki yo lié na yo ekoki donc carré na yo ezali plein esili. Makambo ya ba voisin tali yote makambo ya ba Congolais msusu tali yote. Yo soki ozana moi krakasi no ya mutuka euti Dubai evandi wana ale mobile no aibaka mbongo kuna na leta yela ka ona ndako esili ozo bosa na ke bana no ba okuta mbongo ya moyibi wana te eloko kyo tika bana na yo bakoko na yo ezaka héritage ya mabele. Il faut te respecter mabele wana soki batu bayoki nungu moko boye o batu moko bangi ba vana na Congo to lobela ngo po basenga bapesa ka asile na batu na mboka o eza na kimia. Congo eza na kimia te, Congo eza divisé barotia ba palestinien ndenge nini muto azo confirmer ngo azate ezali ba soupçon to yoki yango ngamoko to yoki yango na ba radio to yoki yango na ba télé siko bolingi to lobate peut-être bino boyoki yango te po bozala na courant te siko to yoki to lobate se batu babandi ko loba ekomi baza jaloux na bino po bino bovandi pesa likolo ya poubelle batu baza ba jaloux na bino na poubelle na bino bovandi wana mboka na biso to lingaka ngo biso no to revaka un jour ko songa na mboka na biso vivre à l'étranger ça facilité mais ce que zo na makambo ebonga ka te makambo au lieu to avancer biso to kenda kana to zonga kana sima se bato balingi balo babaza bato ya maboma eza bino bovanda likolo ba poubelle bo mona ngo pe bo tambola bozo li apeli likolo nango bo benga ngo pe mboka elengi bino nde bato ya maboma. Ba maman congolaise na bozo finga wana bovanda na ba video na bino leo na tongo. Ba maman wana bazande na souci ya Congo. Ba maman wana batinda mbongo chaque fin du mois. Yo za wana mobile no asala ka soki wapi kuna chef directeur soki ya nini kuna aiba ka mbongo ayela kona ndako. Mais ba maman yo so finga wana ya poto chaque fin du mois batinda mbongo na Congo. Chaque fin du mois batinda mbongo na Congo et ça énerve. Bino boza habitué ya kobetela ka batu moko boye maboko bazoli ya bango moko bakwesela bino eloko te. Bino boza bo mesana nango bo trouver ngo normal bo betela batu moko boye maboko ba osa makamu na bango ba fetaka na bango basala ka ba voyage na bango ba bongisa ba bana na bango basi na bango ba osala ka makamu na bango mais bo vana bo betela bango maboko. Bino bo mesana nango mais muto avant na poto ko accepter eloko wana te. Parce que ici en Europe muto ayebi ke ministre atushaka 8000 mutu tu ayebi yango. Mutu nyoso ayebi ke député atushaka 6000 mutu tu ayebi yango. Et puis bokota supermarché moko asumi pe biloko lokwa mutu nyoso parce que azande ko sala pona mboka azate ki fa akoma riche pas comme na pouvoir mais bino bo trouva kango normal. Les gens essaient de vous expliquer ça que n'acceptez pas ça. On est contre les régimes et tout ça contre mutu te. Régime. Mutu ça contre mutu azate tout ça contre mes régime. Régime il faut changer. Ça contre mutu te. Et puis Congo wana eza ya mutu moko te, eza ya biso tout. Bakoko na biso basangana. Royaume oyo na royaume oyo nini oyo na nini clan oyo na clan basangana nde basala Congo wana eza ya mutu moko te. Eza mutu moko se lango fierté mutu biso tunenge toza boye. Bakoko na biso, bayoko na bakoko mususu basangana po basala comme république. Donc ezaya mutu moko te ko betela ngotro ke bino te ma bo komi na poto bozo so na mo a direte boza na monopole te vunu na bino ezaya biso nyoso ba koko nanga ba ndima ko céder terrain na ba terre na bango po esangane ko makongo ya munene ndenge bo mona ngo wana. Donc mutu aza na monopole nango azate na vana na Australie na vana na Sydney na vana na Afrique du Sud na vana na Europe Congo wana ezaya biso so po ba koko na biso ba sangana po ko makongo. Le mutu aza na monopole ya kopekisa biso to lo bazate. Congo eza lokola ba pays mususu ke bakata ki ka boye ba pesi batute. Congo ba benga ka ba roi ya chaque clan. Ba sololi nde basali yango ekoma Congo do eza ya mutu moko te. Et loko na solo ba koko nanga participa nango do mutu moko te ko kiko epekisa ngana lobela Congo Mutu moko opekisa ngana lobela Congo wana. Po koko nanga participa. Bakoko na biso ba pesa ba parti na biso ba terre. Po ebenga manyoso au pays.
Donc na oki ozala te na ata naza na se ya mai, j'ai le droit. Congo eza lokwa ba pays nyonso te ya. Ya bakati mundele baye bakati bino bitendi bapesi kitendi yo te. Congo batu basolola, batu bayokana, basinya mikanda. Chaque clan ndima epé sa partie na ye po et ça la pays. Donc c'est pour nous tous. Eza héritage obitu biso tout ya bana na biso, ya bakoko na biso. Eza ya mutu moko te. Ke tokyo fongola mbanga te to loba te parce que to banga banane. To banga mutu te. Botuka ko intimider batu, botuka ko nyokola batu, botuka ko sala lokola do bokaboli batu, depuis bolekina ba vote na bino wana, e komi ka batu apoto wana, balongwa kuna, basaba mutu aliboma awazate tozolo bela mabele. Ah mutu aliboma azate. Bakoko nanga basinya mukanda ba pesa. Bandima. Eza eloko toyokana to sala, c'est le pays na monde. O batu ba vanda ba solola. Donc mututu afungula mbanga na ye azana droit na ye ya koloba. Bino de boyebi peut-être histoire ya Congo te. Eza ya ekolo moko te. Eza pe ya mutu moko te. Soki to moni eloko ezotambola te to koloba parce que eza mboka na biso. Na vanda na se ya mai, Congo wana eza na kati ya makila nanga. So na moni eloko moko boye, o eza danger pour nango. Na ofungula kamera nanga na lobi. Bino bako pekisa batu te. Balongwa kuna, basa bolongola banane. Bolongola banane. Ah? Bolongola biso koko na bakoko na nga basinya bapesa mukanda ozoloba tolongwa tokende wapi. Toza mboka mususu te. Toza place tokete. Tokolobelango eza mboka na biso. Soki toyoke nungu moko boy tokoloba tomona epa mindela esala marabongo. So bayoke eloko moko boy bango tu batelemi. Bango tu batelemi babandi koloba non tolingi eloko te. Banda lobby Allemagne awa banda lobby batu bilanga wana benga one ba fermier bazo marché ba pekisi kutuna ba nini ba balabala mususu mzela modèle oleka ndenge oleka ezate mais batu bandimeli bango koyeba ko accepter opinion ya moninga. Pourquoi tozanga na ngona Congo te? Il faut bondimisa batu ka mutu moko boy non. Soki yozo sepela bazo lia bazo bwa kelo ata elo côté ba pesa ka yo ba futa ka $100 yo beta ka bato wana maboko mais yo ndimi yango menga na ndima yango te mais c'est mon droit ko lobake na ndimi yango te eza droit nanga n'importe quelle manière na kolakisa colère nanga ça regarde que moi o bazo sekabino ba peni nango ba sekabiso ba peni nango ba sekabiso hein. Ça fait 2 jours lelo, ba fermier bazo marcher en Allemagne ah. Ba bimisi ba tracteur na bangwana na bambalabala. Na linga kina bimana ke na ville simbite, zele zate ba kangi. 2 jours mobimba. Bazo marcher ka po ba batla bango soki 20 cents na litre ya lait. Mais batu bazo ndimango to yeba to ndimaka omoni place liberté na yo esuki yo mama zo finga ba mama apoto. Place liberté na osuki nde ya mama apoto ne bandi. Bino boye bake lokote botanga akuto ata livre te nenge bozo. O tanga ngona kuranini. Botanga ka ni livre te boye bako ko réfléchir mémoire te. Bo vandi wana botala pe télévision te na kuranini. Na kuranini. Na makele ba église wana ko tanga livre erni. Mais boko ya bofongoli ba caméra na bino ba tu apoto na ezaka jalousie et chaka bino bo comme ça. Jalousie anini. Jalousie anini. Tant que tu tinda mbongo chaque mois, jalousie anine. Ce qui tu tinda mbongo te, bino bo sagana ko tinda mbongo pendant 10 à 20 ans. Hein? O tinda mbongo chaque mois. Ah, ozo lingo yeba peli kambo ezalaka nini? Mboka ngwe bonga te par rapport à nini? Que batu ba vivre ata na salaire na bango. Moi, je me souviens en 2016, Babando ou Takishasa. Moi, je connais des universitaires. Babando Takishasa. Baké Kosala qui sentinelle na Lubumbashi. L'air Moïse Azaki, président na Lubumbashi, gouverneur. Batubazo ou Takishasa. Baké Kosala qui sentinelle na Lubumbashi en 2016, demandé. Na 2015-16. Alors, na Kishasa qui sentinelle kuna. Pour kuna, salaire moyen ezalaka. $200. Salaire moyen. Comme ici en Allemagne, salaire moyen est à 1500. Salaire moyen est à 1500. Au bandi moussala salaire moyen est à 1500. Ya muto a tangate 1500. Si le salaire moyen na bino kune zala combien bino bolo bamboke bongi.
Lelo su to uti na ba nai. Semaine uti ko sila lelo. Semaine ezo sila lobi. To uti su na ba nini wana. Na ba wesere nyoko tinda mbongo. Il paraît que mboka ngwe bongi. Mais il faut arrêter ça. Mboka aneza mutu moko teza biso tout toza na droit koloba. Et puis chacun a sa façon de parler. Botika ba mama wana. Botika bango boko se bango ba video finga bango. Yo fani pesa na mboko ekenda courant. Ah, ozo finga mutu afana na mboka na okoloba. Ah, ti 24 bo mona courant na ngai katanite. Ba condition bozo vende pesa abato kanda. Mboko mbezaka salaire moyenne na bino ezala kombe. Les gens qui étaient Kinshasa, Baké Lubumbashi, Baké Luka Moussala Kuna, licenciés, Akio comme sentinelle, pour aller au PCD $100. On est contre le système. Le système est bien été. Batouba lobate. Moko bako déplacer, bino bo déplacer on a Kinshasa wana na bino wana te. Po bino bo kanisa Congo za Kinshasa wana bino wana. Moko bo déplacer, ko déplacer akoya ko kanga ba photo te. Ko déplacer à quoi vacances, ko déplacer personne au vendre une année. Autant d'un système à porte tambolaka, tu vas te révolter. Oko la ka rebelle ka ko bando tout comment que c'est pas normal to sala ni poto comme à niveau haut. Et bon on a fait en azumi qu'est-ce qu'on a fait nous pour arriver ici là où on est là? Hein? To sala ni poto zala boé. To sala ni poto mérité boé. Hein? Tout ça là ni poto mérité. Tout ça on a pas problème que tout aussi si on a noté, tout ça ba kutu place tout ça kendete, courir za la kate mais za la kate balabala za la kate banda ko etonda ka ba mai. Boza ma se ba mai na kati ya banda ko za na kati ya ba mai. Na moni mama moko azo filmer ko tuna ba mai yango banda ko edindi. Mais alobi to linga ngo ka boye, ça c'est la sorcellerie. Bo amite mama be bolinga Congo wana te. La majorité kaka nenge Congo ngo ezana pire ya 9 frontières bato ebele baza vraiment ba vrai te ba koko na bango ba pesa accord que mboka wana ezala enenité ezala république te po mutu penza koko ne penza ba koko ne ba pesa penza ke ba mi pesa ba signa ba accord que mboka wana ezala république omoni bandeko no ba odinda na mai mozolo bato lingi yango ka bongo te. Moutou a se révolta quand a changé comme makambo. Moutou a se révolta avant d'azotala et l'autre peut changer na ngo mokote. Pasteur ceux qui Marcelo ana ate abino tous les jours mais vous comprenez à l'autre côté. Tellement que ba poubelle wana ba tela bino na ba avenue wana ba poubelle en plein soleil wana libanda wana et kota bino na ba bongo vous comprenez sur l'autre côté. Marcelo a ibsa bino tous les jours vous comprenez l'autre côté. Baby révolte ezalaka nini te na vie yango nini na sena moi awa si tu ne sais pas chercher ton droit muto pio yango azate nzambe akosala nzambe nana ebisi bino ke nzambe za garçon de course na bino Pasteur Marcelo ateyaka bino tous les jours nzambe eza pona boli ndeko nanga to sang botika ko sangisaka les choses spirituelles na les choses naturelles po obotisa mwasi na yo. Pour mobile no achi ozemi il faut bo sangana so bo sangani te bo kiko kendaka na jeune wana bo fukami pendant une année bo sangana te mais kaka espérance okozwa ka pe zemi te. Il y a des choses naturelles qui se passent naturellement et puis il y a des choses spirituelles. Congolais siko tellement ba poubelle to na mboka ba sangisaka na spirituel na biloko naturel ba sangisaka ngo. Nzambe akotala qui vous dit que Nzambe za garçon de course soki Nzambe asale la kabatu ye moko aya bandi ko sala alingaki atinda bana ya Israël bakende ko telema liboso ya nini te ya mur de Jéricho te alingaki akoisa ngo ye moko pourquoi atinde bango parce que ce sont des choses naturelles il faut passer en action il faut passer en acte soki Nzambe asala bino boloba Nzambe ba Israël bango wana bazoluka place autia bakolo mabele bazoluka place autia ba palestinien pourquoi batiki Nzambe alimwisa ba palestinien te pourquoi batiki Nzambe alimwisa ba palestinien te bango baoluka place autia bango po ba besoin ya kimia pourquoi bazo bombarder à Palestine bango nde banzambe na yende bino bolobi bo sambelaka pourquoi bango ba déplacer ba palestinien pourquoi na minute to oloba bango bazana bitumba kuna bazo bombarder Gaza
ba bombarder wango pona nini bange batika ka basambela ka alléluia ningi bino bolo baranzambe akosala batika nzambe asala pourquoi basala kango parce que ba yebi ko distinguer des choses tant que to comprendre loko wana te to bandaka kozala bazoba ka ndenge tozala boto bando finga na biso basi apoto bazoba wana bazangi meloko akosala bozala na misala te non bino nde bo comprendre lo te parce que ba bomba tila bino ba église po ba yebi ke bazoba bo kota na buso bango biloko ya nzambe pasteur Marcelo abisa bino ngoto biloko ya nzambe za spirituel on suit Jésus pour aller au ciel. Tolanda kanzambe poto kota na po molimo na biso nzoto oyo te nzambe ayebi nzoto te. Na Bible bakoma mama wana akufela mibali wana batuna Jésus mama wana akufeli mibali 5 ya famille moko mobali na ye na poto na lola ozanani. Jésus a répondu nini? Nzambe ayebi mobali te ayebi pe moi c'était c'est le cœur. Nzambe atalaka esprit âme na yo nde ukende wapi. Po bundela mabele na yo ça n'a rien à voir avec Dieu. Ako pesa o peut-être au moni fois wana ke nzambe azana biso elongo na bitumbo to sala nde tinda batu balonga mais ko loba te ke bovandi nzambe ndenge bino bovanda wana nzambe akosala batu apoto wana vraiment biso to sala kango parce que to mona ndenge mindele babunda pona ba droit na bango ne baya na Bible bango ne bayela bino religion wana mais bango moko babundaka parce que eloko ya molimo eza ya molimo botiko sangisa. Parce que Marcelo a dit tous les jours, il y a des choses spirituelles, il y a des choses naturelles. Bana Israël, pour bazo bombarder Gaza, ti sikoto lo baboy, ba bombarder na bango. Pourquoi? Bange pe ba ibisa ka nzambe na bango bino bo sambela ka na bange ba ibisa ka ke bundela biso, bulimu sila biso ba palestinien. Poto zo amabelo il paraît que pesa biso yango. Mais pourquoi babundaka plus de 70 ans babundaka na ba palestinien? Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire ça. Il faut ba salango. Nzamba kwa ko bundela yote, nzamba za garçon de course te. Bino ka nzamba ya ko sala, tala ko tu président ko to akenda ka église, tata ba raisonnement na bino. Depuis bo bande ko sambela, ça fait combien des années bazo boma batuna est kuna? Anda combien des années? Marcelo kutu atuna kibino awa bokoma leaks na bino koma Dubai muke oyibi mbongo ya leta ale oke ko kanga ba photo na Dubai batu ya Dubai na basambela ka Yesu batu ya Dubai basambela ka Yesu Abu Dhabi basambela ka Yesu Dakar basambela Jakarta soki Jakarta basambela ka Yesu basambela ka yete mais tant ngi mboka na bango ebongi basala kit babundaki ba se révoltaki une personne qui ne sait pas se révolter pendant robake non lobby ozana planning na yo aujourd'hui j'ai vu ça à 2024 na lingi vi nange kende aw mais mona muto azana 40 avant dake pa bango mais azo fongola mbanga na azo finga bato ya poto muto ya poto no azo finga azana planning na ye ayebi bana na ba kolia ni na sia tonganda ko pona bana awa na poto mais tellement que maquiller zo senga ya mboka na ezo senga yango azo yako loba parce que azotinda pe mbongo chaque fin du mois. Ne nous voyez pas comme ça, nous envoyons l'argent chaque mois comme vous nous voyez là. Moi ça fait 20 ans chaque mois mbongo nanga azo na calculer yango no somba lupango awa yo gasi muto vanda ko tinda mo mozo linga to yeba situation ngo ezandenge ndenge mboka ngo etambola ate. Ça fait combien des années bo sambela ka ba église on ezana kati ya ba venir 4 5 6 église na kati ya venir moko mais tala ndenge batu bakufa kakuna. Na est qu'on a depuis combien des années? Depuis combien des années? Depuis papa wana papa soki nani wana Joseph soki Joseph nani wana yela biso soki Kabila nani wana Kabila le père. Depuis Kabila le père yela biso ba Rwandais. Ti lelo. Batu bakufa hakuna na est tous les jours. Bo sambela ate. Ko sambele zali po motiver o le ka par les actions. Bino siko bo le kaka na action te bo se revolta kate bo vanda wana bo koma ba dialoliste ba tuti do ki bo moto na bino kutu bo koisa ngona se bo betela ka batu moko bo maboko ta niveau o mo ape mutu na cravate abetela batu moko maboko mokonzi na bango ye peta ta ba betel me bozara nango na ebite ningi na ovana na kumisa mutu même chef na nga kutu ebisa nga rote mon nom c'est Schneider.
Na benga gata chef te yemo kwa boya na benga chef. Mais bino mo vandi wana bokumisa batu, bokuma ba jaloliste ba papa na ba mama mikolo. Eloko eza droit na yo, ozo bateke eza droit na yo beta maboko. Personne ne demande pas à vos chefs nabino ba longwa, mais encore les choses changent. Les choses vont changer. Quand on sait que ceux qui t'ont sala mabe batu bako loba, bo fungola ba mbanga bo lobat. Mais bino wana kaka te bino batu apoto bo lekisi ba lekisi na nini. Ils n'ont pas droit à ces pays là. Ba koko na bango ba pesa ba parti hein, et ba mboka na bango. Alors tout le monde, oyebi Congo wana, eza sel mboka oyo mundele aya akata lokola ndenge akata Afrika akata pesite. Na Congo wana, Congo na bino wana Kinshasa wana. Ba vanda na ba chaque clan. Ba clan de ba pesa. De ba koko na biso ba pesa po comme ma république. De Tokyo comparant na ba mboka misusu te. Que ngande bozo monela, bato baleka te ba leka yoza wana. Tu dois faire ce que nous voulons. Le problème c'est quoi? Social et kota na mboka wana. Ceux qui mboka c'est ah ba ibaka te na poto ba ibate ba ibaka. Mais des choses de première nécessité. Et c'est important pour un humain. Des choses, des petites choses. Et biloko lo kwa ba courant. Ba ma est-ce que ça ya ko bonde là? Et loko yebi ke na ofuta pe facture yango. Ba première nécessité, eloko akolia. Est-ce que mutoki ko prier pour azo eloko akolia? Mais na Congo bato ba prier ka po bazo eloko akolia. Mais là assez allié moi Thomson a fongoli caméra basi a poto wana bango pesa ba lekisi. Bazalaka lokwa bazana misala te. Yo. Muto avana na poto azanga musala. Loba alingi ko sala te. Et puis ndenga alingi ko sala te wana ba futa kaye. Parce que social ça existe, on respecte un humain ici. Bon font la président ba caméra bozo loba bazo finga président de la république bazo mutu azana façon ya ko loba yo lobela na ndenge na olakisa biso ba preuve o azo finga na lera ko mona ba preuve na convaincre ya ko tika. Chacun a sa façon de se défendre, chacun a sa façon de s'exprimer. Eza batu mususu ba loba na bango to mona Kabila loba abando loba nete. Eza batu mususu ba lobaka. Eza batu mususu lokwa ba boke tu aganga kalobi ba kongole bokoma bazoba bo ndenge ni mutu na toza na modele na ye yo ko yako kangisa batu minoko te obengi bango bazoba baza ba femme sele po bazolo bela mboka na bango ayaya ka bino mboka ebongi ka bino se bosala ba live to ka bino tala ka bino po kureke to bando seka bosa baba muto sala live bandako baninge dindi aosa live ba ABC mais yo lobi ke mboka ebongi siko o l'accessu ba mboka banini dindi bondeni ko bonga kaka non c'est la sorcellerie ça. Ce que vous faites c'est la sorcellerie. Et là moko ebonga yango moko te. Même po suke ko tana mutu nanga na kende ke pas quoi faire. Na sombi mesh na kekuna aniki suki nanga asokoli mutu nanga abandi okanga suki nanga na zwina ta na vandi abandi ko tonga ti akotsinga yango na mutu. Donc eloko no so tu dois faire première pas. Nzambe accompagner bato basala ka première pas. Une personne qui ne sait pas se révolter, c'est un animal. C'est un animal. Mutu azo yiba ko défendre ba droit na yete, c'est un animal. Ba condition bino bo vanda na Congo wana bandeko nanga partout dans le monde. Moi j'ai fait 2 fois le monde entier, 2 fois. Je me vante pas, Dieu me voit. 2 fois le monde entier. Pas si obino bo zana ngona Congo, même na Afghanistan ezate. Pas si modo bino bo viva kana bo kangi ba mbanga, place bino bo vanda kawana. Même na Vietnam, na ba kwa ya nini ya Vietnam na Cambodia, ezate. Po mono okota na Cambodia, baza ba pauvre, mais okokota tina ba village nyoso na mutuka. Baza ba pauvre, mais okokota na mutuka na ba village nyoso et puis chaque village kura na Vietnam na Cambodia wana. Po yango ba pays penza oza pauvre. Kende na Cambodia. To Malaysia, okota omona nzele zali partout, makadame, mais ba pauvre, balabala eza. Omona baza na ba vélo na bango, na ba makadame, bazo kendo teka biloko na bango. Na ba grande ville, na poko azongi. Okoki kola na village tozwa ka mutuka, bolwe mutuka bo tambola Cambodia mobimba.
partout na ba village, à ta village à 10 maisons, courez au pays là, il y a l'état. Donc oh bino bo vivara na Congo na bino na bozolo ba ke bino bo bongi soki ndenge nini wana ba simba mutute boza ba l'échec. Tema Kongola linga kotanga te, Kongola linga kotanga livre te soki asisa ki na université na 1900 wolo azaka licencié en droit, azaka licencié en droit, abakisa eloko te. Avant de li ki moyibi, ale moi sine azoya ko fungula caméra, ko finga basi ya poto. Bino. Basi ya poto wana bazana bolingo kutu soki yo kutu ndenge ozaka egoiste, ovanda na poto ko lobela kutu isu Congo te Baza kutu ebele abaloba nga na lobela nanga Congo wana te naza nga awa na mbana nanga na mobile nangai na bengisa déjà bandeko nanga moi je connais beaucoup de gens comme ça na bengisa déjà bandeko nanga nyoso nga na lobela su makambo ya Congo te bolingi batu nyonso baza la bongo botika ba mama wana ba lobeza droit na bango bakoko na bango ba pesa partie ya terre na bango le Congo on les a muto betela ngo tolo azate eza ya biso tout. Seul pays na monde o batu ba vanda mutu apesi parti à terre na parti à terre na ba tribu na nyoso to yebi yango ba clan na nyoso to yebi yango bato batanga ya solo na Congo to yebi yango siko bino bongi bo comme c'est la biso lokola biso to fungola monoko te to lobate soki yo yeba olobaka ozolobaka alléluia les réseaux sur la vidéo eza mutu nyoso te chacun a sa tempérament nanga eza peut-être na crier pona bimisa biloko za na kati nanga ya yo peut-être ezali po o yemba ya yo peut-être ezali po o sala ki jaleliste o po zo zela ba peso soki nini mutu mtoza na façon na oloba même bana toza na bango na ndao mwana za na modene a réagir kate papa moko baza papa moko mama moko yo ko influencer batu te ke ba loba lokola yo non o ko influencer batu te ke ba loba lokola yo lobi Congo ebongi biso to mona ngona télévision ke bongi te po bino kaka bino boloba Congo ane bongi to mona ndenge ba nini katela bino bakure katela bino ba biloko a première nécessité comme ça le quoi courant mai biloko a kolia franchement batu boki ozanga ngote quand on dit ça est-ce qu'on injurie quelqu'un? Non, on dit que la vérité so mutalobi bonga fingi mutu non batu mubimba bakuma kolinga batu koleka na mboka mukolo toko linga mboka wana koleka batu ne mboka wana eko tambola bokoma kolinga batu koleka mboka eza normal te bokoma kolinga batu lokoleka mboka batu yango ozolinga omona mutu wana azolobela mutu pe mutu ozolobela wana comme un milliardaire donc c'est le